Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokotalisa bino bozoba ya bakan mbata. Bandeko babolingo tango toyebisaka bino ete bato oyo bazali na bango mayele mingi te. Mingi bakanisaka ete bato ya radio Zoomel 1000 balobaka kaka tika baloba. Bamosusu mama Rosalie azalaka mayele mingi te. Ok, mama Rosalie azali kotalisa bato bamakambo ebele oyo bato bazalaki na kati na kidimba pe bazali kofungwama. Papa Roger azali mayele te. Ok, papa Roger azali kofungola bato bamakambo ebele oyo bazalaki na kidimba pe bazali kofungwama. Bandeko, lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino pona kotalisa bino ndenge nini lelo oyo bakon mbata baleki liboso ya bilili pona koloba ete baye kosenga esquisse na makambo ndenge elekaki pe bakomi koakize Monsieur Wechi pona ba image oyo balekisaki pe balobi ete bakotraduire ye na justice. Bandeko babolingo lelo tosengi ete bozala vraiment attentif po ete radio Zoomel 1000 tozali kofungolela bino bamakambo mwa ebele po ete bocomprendre ete entre Monsieur Wechi na bakan mbata banani yango bazali ba ignorant pe bazoba. Est-ce que ezali Monsieur Wechi to ezali bakan mbata? Bandeko babolingo, tout d'abord tango toyebisaka bino ete lokola bakan mbata bazali kosala lit moko leader ayebani te bazali kobunda kaka ngulungulu oyo aye na idée ya pesi oyo aye na idée ya pesi bakomi na terrain babandi kopotana oyo aye kosala bêtise oyo kuna pa asali bêtise oyo kuna kosala bêtise pe ongomona ete epesi kitopale. Bandeko babolingo, bato oyo balobi nini ete balobi ke porte parole na bango oyo bapesaki maloba po azala molobeli na bango ezalaki Boketu dernier monoko supu. Bandeko, tala kaka bato oyo babengi bakan mbata, bato oyo bazali ko se prétendre bango nde bato ya mayele. Est-ce que bino penza bokoki kopesa responsabilité ya likambo ya monene oyo etali mboka Congo po ete molobeleli ya bato ebele oyo bino bozali kobenga bato ya mayele bopesa yango na Boketu dernier monoko supu? Wana nde elakisi ete bozali penza bino nyonso tu bato oyo
bozali koyeba eloko nini bozali kosala te. Bozali koya kaka kosala makelele mpo na makambo etali mboka Congo. Mais tokobanda kokende malembe tokotiela nanu bakongole. Tango mosusu bakongole bakoloba ah non. Tango mosusu bango moko bakon mbata lokola bamesana kokosa lokuta bakoloba aler nini biso totiaki boketu premier po azala molobeleli na biso na émission ya Weti. Bandeko bolanda moto oyo ndenge ye moko abimisi na monoko na ye oyo azali komimona ete yenda azali mokonzi to représentant ya bana Congo. Bolanda ndenge nini yalobi ete bapesaki message na bango po ete Boketu premier nde azala molobeleli na bango. Boyoka Boketu premier monoko supu bandeko oyo devant la caméra alobaka kaka bamakambo oyo bato balobaka. Bandeko bolanda nanu moto oyo ndenge ye moko alobi yango ebongo sima tozali kokota toza ko révéler bino sikoyo bamakambo ya minene boyoka bomona esika nini ba kon mbata bavandelaki potopoto pe batamboli likolo ya nyei ya pulupulu. Papa Botamba tiela biso ba image tomona ndenge moto oyo azali koloba ete Boketu premier nde azalaki porte-parole na bango kokamwa. S'il vous plaît, ba image. De notre côté, nous avions choisi Boketu premier comme porteur de notre message. Mais de notre côté, nous avions choisi Boketu premier comme porteur de notre message. Mais de notre côté, nous avions choisi Boketu premier comme porteur de notre message. Mais